Yo epse biso ki ma bido bonsoir. Yo epse biso ki appartement na yo eza lex, eza soki ndenge nini eza bien. Mais biso to ye awa appartement na yo eza na condition ya bien te. Donc ndenge to kuti salite bongo bampese eza na kati. Mais nayebi te mbongo yo lobaki ke topesa yo mbongo nyonso tu. Soki tokomi na appartement yo kobongisa déjà nini place. Kobaki topesa mbongo 2 semaines avant to ya Kinshasa. To pesa mbongo 2 semaines avant to ya Kinshasa $700 mobimba. To yebwe na appartement na yo, badra ezate, bampese, salite, donc moye kutu olobe ezate, cuisine ezata na couleur te, ezata na eloko moko te. Siko ata yo moko to vivre ndeni na appartement na yo ya salite boy. Lijo esayaki kokima na appartement nanga. Baye basali soki 1 semaine, 2 semaines boye. Bakendeki na durée ya soki ya 1 mois. Donc asali 2 semaines na appartement na ngai bakimi bakomi kosenga tozongisela bango mbongo. Bakimaki pona keli akoma kobima na ba jeune garçon. Kozobima na ba jeune garçon ko déplacer mobali na eka amuki akomi kobima na ba jeune garçon. Ata bino moko. Tina travailleur nanga ayebisa travailleur wana lobi na yeto sala na capote. Ata bino moko. Wana ta capote wana mba mai wana. Donc keli nzoka kanga yango akotisa yango na saki. Akotisa yango na saki. Mokolo mususu travailleur nanga kangi yango na basaki na ye. My God. Donc ba super mende basala na mibali akanga yango na basaki. Ataka yango na saki moko. Kaka na kati ya appartement nanga na chambre tamsunga so na kei kongo na lalaka. Mwasi ndoki zabu ozomona mutu be sirène. Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina mangelo bakoyemela kayotongo pe popa. Côté balandi MDG de TV Mafuta Sika ezalinga yo bino mère Dorcas la grande dame nzambe apambolela nga bino. Kaka ndenge to mesana ko yako memela bino basango pe ko pesa toli. Lelo bandeko nanga toye lisusu pona to solola. Oui, to yaka so likamba ko lobeza liso ezate to ko lobate. Ouais, ba mambo eza sana de gauche à droite mais to moni eza l'importance te. Do to yaka lobela mambo eza important. Bandeko soki lelo to ye lisusu waka ndenge na uti ko lobato mesana ko yako pesa basango pe ko pesa toli. Toza na affaire Bidor la patrona na Kelly Joyce bandeko na biso ba congolaise. Baza banani pona ba oba ebi bango te, baza ba youtubeuse. Kaka ba blogueuse ndenge kaka biso nyonso to koma koya kopesa moi ba conseil, moi ba sango, kosala moi ba émission na réseaux sociaux ou encore na YouTube. Bandeko na biso mibale oyo ba yebani, bandeko na biso mibale oyo ba banda ko solola bien. Tant dans le tchango na passé ba banda ki eza parce que actuellement ba bendani muke. Et bandeko na biso oyo ba banda ko solola bien. Moi je dirais que même que bazali ba ami hein. Ouais, bazali ba master parce que comme on a déjà Kelly Joyce ko ça la publicité à flat ya Bidor na chaîne na c'est que amitié ezaki penza profond. Moi personnellement na mona mko mususu publicité à flat na chaîne à Kelly a partager ki nazaki même intéressé na bengi na kabisinga na komeli ezande ni masolo à flat amsinga non mama to solango a inbox et sima. Bon, batampe ka ndenge za mo ba contretemps sur temps. Tout ce que la pe robeta li solango te moi j'ai écrit que zaï flat na mais Zaki a été Zaki a ndeko Bidor. Donc allez-y comprendre. So déjà mutoye a salé la publicité à flat et tout ça c'est que ba relation eza malamu. Bandeko ngai na vanda ki il y a 2-3 jours passés na moni ba voice mo écouter linga. Tant moni ba voice webi na média auto zali et zalaka bon ouais, c'est juste so ba bi ke mino bo ba lobele. So likamo likamo et salemi. Il y aura toujours des gens peut-être qui vont vous contacter ou encore vous envoyer des trucs, ainsi de suite. Na moni ba voice. Ta ba voice koti na yoki ba voice. Mais na sepele na ba voice en côté. Ça m'avait dérangé. Pourquoi? Parce que il y avait la réputation d'une personne qui était je sais pas, je dirais Angers quoi. Et moi personnellement, j'avais pas aimé. Bon, attention qu'il y a eu un problème. De quoi il s'agit na ba voice wana? Na ba voice wana il s'agit yandeko Bidor. Azo traité Kelly Joyce des sirènes, azo traité des occultes, azo traité des sidatiques. Eza ba accusation vraiment grave. Eza ba accusation moko grave. Et yamabe makasi parce que on a biso bala.
ndeko na biso na belle famille, ndeko na biso aza na famille, ndeko na biso aza na bana, ndeko na biso ana na ba master, ndeko na biso ana ba connaissance ba yebani. Déjà le retour comme na média ou encore sur la toile et comme la portrait ya moto nyonso. Moto nyonso wa consommer ngo est-ce que tout le monde wa koyoka ngo. Vous avez courage à le vérifier information. Ayebi kelite amona eka peut-être na musika mususu pa mona kete mena li solo luka yeba et tant on luka yeba ko luka yeba ngo eza ce qu'on a caché moko a bien vous comprenez babilo ko na nyonso wana ezaki nga tant na yoki ba voice en fait qu'est-ce qu'il y a eu certainement bon mitune on me basé ba masati oui masala les publicités bon ba comme na niveau na ndeni Kelicho sakene Kinshasa en famille avec son homme son enfant de toyoki parce que personnellement dans une attente au solo na été. Et certainement, il n'y a pas à démoraliser, certainement, mais je prie que le Seigneur a payé Kimia. Et ça, qui est en Congo, tel homme de la masse de publicité, a comme la Kawana, a comme les kaka na flata mastanaï. Et là, on est les kaki. Et là, les kaki est ça que, on a vu ça satisfait, c'était dans la condition à flat. Donc, tu as la image où on a flat en haut, à satisfait. Et na kozanga satisfaction wana et ça li que à réclamer abisi masana en tout cas ma chérie nazo ko longo na flat na ke place mususu parce que awa en tout cas je suis pas à l'aise vie cadre ba condition nango non eza réunité tout ça je sais pas babilo ni nani o appointa qui mais généralement ou encore bref c'était ça la raison soko rozong c'est la mbongo ndambo parce que si a me foutait la guitare c'est les réservations a foutait déjà mbongo na c'est 700 €, je ne sais pas trop, et Bidor va s'enflammer. Mais non, jamais. C'est l'autre sali réservation, nanana, mata quitté et sali que et Bidor a bloqué Kelly. Moyen Kelly a zoé et zaté. Et sali que n'habité n'a yoka qui apparemment il paraîtrait tellement Kelly a bané ko zoé à mekaki ko sauter premier à kende so pour ça l'émission pour na kolobela likambango babilo moi ba genre wana na yebi penza trop te et ça reste à vérifier et na kanda wana ndeko Bidor a sali pe ba voice ke a sala ba émission pour na koloba ba vérité ya Kelly bandeko tokoyo ki sabino ba voice wana eza vraiment catastrophe eza terrible eza triste eza regrettable koyoka ba propos ndenge wana eza ba accusation grave o bakangela ngo bato na l'état mais bon dommage que toza na ba poto oyo na en Europe mutu nyonso akoma na nzambe nyonso akoma na libre ya kosala oyo ya lingi ya koloba oyo ya lingi vi ke bamboka pe tokeseni oka mutu ana Allemagne azofinga mutu ana France mutu ana France azofinga mutu ana Belgique donc ata solo bokendo funda simba te bref bandeko tozosala analyse wana eza ko déplorer moi muke par rapport à otoyoki na matoi ndeko Bidor azongo mabete quand même naza clair nazo expliquer les pourquoi ouais pire pour na contre ouais je suis au milieu du village c'est pas que nazo pas à Kelly mais par rapport à ma moto yoki c'est un peu ça en fait siko et là on a lina lobezani et là on a lina lobezana obanana ndeko na Bidor en disant ceci Mama Bidor ndeng basango biso tozwi toyoki ke il paraîtrait zamba liboso te bon ndeko betenga lisolo alobi na ngai ayebi o 4e personne déjà à se plaindre par rapport à flat na yo et ba condition tout ça et ça penza kitoko te moi à ta place et là on est dans la salle en tout cas ce que vous avez chance à Rolanda voice oyo ce qui vraiment au chango à guerre au zoango pendant en considération conseil oyo ndeko nanga ekosunga yo ndimela ngai ekosunga yo et puis eko aider aux en moins de problèmes avec les gens et là on est dans la loba et là on est dans loba ezali omoni mundele soki ana compagnie na ye ana eloko ne moko azosala marché na ye moko nini bazala na besoin ya ba feedback nde edaka bango ba améliorer musala par rapport ya ba besoin ya ba client ba retour na bino muso za ba sala ba servi na habite na français ba tellement moi kala ba français on ça fait plus de presque 20 ans on est ici là ba français on ba moi comment okima to habite ezala ba système ya ba na habite na lukara momoko na lukara moko employé net moi
opinion moko bakosenga yo bakotuna yo par rapport ya service ya compagnie songolo idée na yo ndenge ozomonela tozosalela awa esi il faut tochanger si il faut toaméliorer eloko nini biso babenga yango feedback sikoyo client bakopesa feedback na bango ke non service na bino eza bien mais eloko tozodéplorer eza ke awa courant ezalaka trop te par exemple ou encore mai eza pasi babilo mwa bajare wana sikoyo eloko oyo kolinga kosala mama nanga zwa baplainte nyonso ya bato zwa baplainte ya bato mama bidor zwa yango en considération siko luka oaméliorer soki eza ke bazokodéclare ke o non mama flat na yo eza na mama dusu ntango tozolala bato bakokingela biso libanda koma ngo na papier o te mama awa mai eza pasi koma na papier o mama awa boye koma na papier sikoyo osala boye mpo ozwela yango mpe mbongo ti luka sikoyo amwana poto mpe nayebi ke en dehors ya flat ozwaka na yo mike déjà kozala na flat déjà eyelakisaki osala ye baeffort ebele déjà bravo pour ça félicitations parce que ebele te basali yango na ya moi osali yango en tout cas chapeau bas quoi parce que bato ebele bazalaka mbangu na koloba na kocritiquer bato mais ye moko eloko moko amalonga asala mpo na mboka te déjà félicitations par rapport à ça sikoyo osala boye zwa baplainte ya bato koma na papier ntango okoma baplainte ya bato na papier sikoyo banda sikoyo kotala eloko moko malembe bunda o améliorer s'il faut sa peinture s'il faut bongisa bampoule babiloko wana nyonso de façon ke baclient ntango babanda koya satisfaction ezala pour la fois passée badéclaraki mpo na courant ok totiela bango groupe électrogène comme osala ano na snel te bacourant na bango kuna ezalaka mami oyo elobaka bango moko badélestage otieli bango groupe électrogène na bapokwa bapeliseli bango groupe na babuto ava balala so ekure eza te babomi groupe parce que groupe ekosala etongosa te wana ezaka mwa exemple ou encore mwa conseil to mpe ka nde ezalaka kaka ndenge ezalaka donc tosimbika mwa eloko moko peut-être qui n'a rien à voir tout comme ekozala mpe yango sikoyo luka osala par rapport ya baplainte ya bato obongisa de façon ke amélioration ekota ntango bato bakoya prochainement balela te bien que moto azala ne toujours satisfait te mais néanmoins soki obundi osurmonter eloko wana en tout cas kosunga makasi parce que selon masolo toyoki eza mbala liboso te ya déjà des gens oyo baleka wana mpe base plaignant la même chose wana conseil ya liboso conseil ya mibale na koloba na ndeko na bidor mpe na bandeko nyonso oyo bazolanda biso écoutez place bato bavandi problème ezangaka te il faut toujours kozala na eloko babengi maîtrise de soi c'est vrai eloko ekopesa kanda esali opasi mais etant bato tozala toujours na bomoto toyeba koma tokotraite baproblème na biso dans l'amiable surtout ke tosi tosali barelation toza bamaster tokoma famille tokoma bandeko vous voyez vie ya molai et relation eleki mbongo okozala na mbongo mais relation ekobikisa na embuscade relation ekobikisa na embuscade o mbongo ekoya kobikisa yo te. En fait, c'est ça. Koluka koyeba kovanda na batu. Koluka ko soigner relation place aux alliés. Ata problème bo soigner bo mani mais il faut toujours qu'on a ba réserve et belé surtout na ba maloba tolobaka. Ke bana réputation. Parce que ba propos o eloba mi biloko to yoki eza malamu te sko motune ezali. Soki Joyce a se plaignant qui était par rapport à Flat. Est-ce que voix sur ligne tambola neto yoki yango boy elinge zalate mama na ngai akoyoka ngo ayebi ke mama na lo beza bongo elinge zalate nde on a biso abimi soit disant ba travailleur na yenyo sokuna parce que ça na misala mabe en fait bo tortier la no voix wana boyoka ngo ngai ezaki juste na yana pesa conseil bande ko na ngai to zalaka na moi ko motema ko kita motema pio so likambo ye biso nyonso to abatu même moi qui vous parle na silika ape na monta ape na sekara mingi na vraiment très large mais quand je me fâche là na ba réaction peu des fois qui te côté et ça là que na koma pe quand même ko koma na mo ba réserve so y problème ezali na moni que na ko comment peut sanga kanda na luka peut-être na balola page moi j'ai affaire ba affaire et belé na batu mais na suka na zaka perdant c'est zako ka ba melio moi incompréhension moni ni à chaque fois na réagir ça ngam na bima mabe quoi. Mais batouana bango bat babanda ki tope bango bat basala ye mabe donc sur ce na koma soka na monika ke match comme ke mabe et que na déclaré kune komi non mbala moko na vani na kangika monoko
na tourner page et ça n'a pas mais bon natika une son maboko nzambe. Pourquoi? Parce que mes réactions tellement na ça la constat que etika kaka moi ba nini ba choc na ba biloko moko bien te na ba mitema ba tout ça et on a comment pour éviter malamu na kena on ndengona surtout biso bato toza na ba casquette ya basali na nzambe on va te traiter de tout mutate ya kaye mutasambela kaye nanani nanana donc il faut na ko éviter c'est ça c'est un conseil na opesa moto nyonso à chaque fois problème to likambo ebimi place aux ali kosilika nanu mbango te ata so kosilika zala vraiment na ba réserve pe ba maîtrise ya kobimisa biloko mosusu na monoko na yo oyo ekosala ba dégâts parce que ba propos oyo elobami ba propos oyo ebimi ba mafinga na ba mambo na kombo ya ndeko na biso Joyce Kelly et en tout cas ça dérange ça la vraiment pas si quoi et ça la passe bon wana ezaki juste conseil pona ndeko na bidor et puis bato nyonso balandi biso ma chère Kelly courage c'est la vie nayebi ke mbongo ya pasi surtout moi personnellement je te connais tu travailles trop dur des fois onimbaka des fois bapongia koluka poka oke luka mbongo tout ça mais ekufeli nango te eya makambo biso nyonso toperda bambongo ya ebele kutu nzambe apeso kimia batela kimia nzambe abatela yo apambola yo na libota maboko bakati yo te 700 € eza vi na yo te salaire no ya mois eya 700 € te salaire no ya mois eza 700 € te ekozala fois 3 ya mbongo wana salaire no ozwaka na mois nayebi ke ekozala fois 3 ya mbongo wana ke bateta mosusu fois 3 na ndambo parce que nayebi ke oza corps médical corps médical na mboka oyo bafutamaka bien surtout so azotravailler dire bafutamaka vraiment bien ma chérie courage que le Seigneur te soutienne c'est la vie en fait bande ototela bino ba voice boyoka bamambo elobami mpona ndeko na biso quant à moi natiki bino nakomona bino na prochain numéro de bonnes choses à vous que le Seigneur vous bénisse c'était Toli Katina Bonzambe avec la grande dame avec un grand jeu Mère Dorcas et merci beaucoup je vous aime à plus bisous Mabido, bonsoir. Yo epse biso ki appartement na yo eza lex, eza soki ndenge nini eza bien. Mais biso to ye awa appartement na yo eza na condition ya bien te. Donc ndenge to kuti salite, bongo bampese eza na kati. Mais na yebite mbongo yo lobaki ke to pesa yo mbongo nyonso tout. Soki to komi na appartement, yo ko bongisa déjà nini place. Ko baki to pesa mbongo 2 semaines avant to ya Kinshasa. To pesa mbongo 2 semaines avant to ya Kinshasa, $700 mobimba. Toyebwe na appartement na yo badra eza te bampese salite donc moyen kutu oloba eza te cuisine eza ata na couleur te eza ata na eloko moko te sikoyo ata yo moko tokovivre ndeni na appartement na yo ya salite boye yo moto oza na poto mais otongi appartement ya boye biso yango oyebaki ke topesa mbongo nyonso tu avant toya po soki toye tokuti na condition boye ozongisa mbongo te po tosengi yo mbongo ozongisela biso mbongo yo libo ozongisa mbongo te siko ozongisa mbongo te po biso condition bavideo oyo tindelaki biso na bafoto tindelaki biso eza ya appartement oyo tokuteli te donc place tokuti jamais ata mwana poto akoya kofanda balobaki bato bazalaka ye mosusu bauti na bango village bauti soki wapi bakoya kofanda na appartement ya boye me moto auti poto mpo ya kofanda na appartement ya place ya boye eza vraiment pasi tofandi place dale ezali mai ya dale eza wana ngai nakende kopepa mai ya dale ata yo moko zongisela biso mbongo na biso comme ça toluka appartement mosusu tokende kofanda mpo tosali da 2 jours awa naza sur lelo jour asuka toobima mpo na condition oyo ngai na mwana na mobali tookoka te place oyo eza vraiment bien te donc yo moko oyebaki nango ke place na yo eza boye yango banaye koinsiste topesa yo mbongo bien avant osilisa donc tosilisa mbongo bien avant toya na Kinshasa mpo oyebaki ke so toye tosepela na condition te sikoyo biso toye mpe tosepela na condition te falokata ata 2 jours tosali ozongisela biso mbongo me yo omeli biso mbongo nyonso to olingi kozongisa ata ndambo te estce ezalaka bongo vraiment toza famille tozala famille tobongisana ndenge ya famille ezongisela biso mbongo na biso ata mokie comme ça toluka place mosusu tokende mpo na condition ya boye tokovivre a te donc porte eza kaka boye bakoya mpe bakoteli yo
so oza na eloko ya bien te lobaka atake place naza eza boyeboye comme ça bato bayebi me yo oyebisi biso eza lix bosepela nango toyeboye couleur eza te cuisine eza kaka bongo ata yo moko mama luka ozongisela biso ata mwana mamongo tobima a po tookoka soki ozala a te appartement vraimen tokuti yango eza salite vraimen makasi mabido naza si oza bien biso mpe toza bien namekaki kobengama tellement telefone yango banda kosala te yango wana na connexion na bango tokomaki vraiment mais tosepeli vraiment na place te chambre donc chambre nde bosangisa place moko na toilette donc so moto akoti na toilette asali besoin omonake solo nyonso tu encore liboso nde bokanga te botika bongo solo nyonso tu donc eza na chambre ekoteli bino na mbetu plus badra donc tokotuni badra eza te mwana kutu na malili na elanga na bango nde eza moya zipa badra eza te dra eza te donc eloko moko eza te eza me ya mokie badra oyo kaka tosalelaka na poto wana oyo ya nini wana oyo tosalelaka na poto kaka mpona kotia esthétique na salon donc ya mokie mpena ata mwana oyo ya 3 ans moya zipa eza te en plus mbete eza mokie biso nyonso misato bana kutu toyaki papa azolala kaka na salon na kiti donc nga mwana alala mpe eza te soki onini donc solo ya dal soki osokoli ata na toilette osokoli kaka okwasi nasoki moko ezobima lokwa solo ya dal ezozongisa banini donc na salon bacouleur elongwe oyo tobengisa kutu bato eza te na cuisine ndenge moko donc toza ata na eloko moko te na kati ya cuisine mpo tozali vraimen na besoin ya cuisine ya biso moko babiloko nyonso ya biso moko place ya otya bavalise chambre eza mokie donc place ya otya bavalise eza te nde banda kutu toyaki tofongoli ata bavalise te eza kaka na salon bavalise na salon na espace na chambre place ya otya bavalise eza te place ya otya basapato eza te moye mpe totika biloko nyonso na salon eza te mpo moko epi nde tozala towuti mpo toyeya mosusu bato bayo otala yo bakota na ndako boye na salon miso ozalaka na bavalise donc eza pasi moye totya babiloko na chambre eza te chambre eza moke mbeto eza moke toilette ndenge bosangisango bongo so moto akoti na toilette donc solo nyonso ezozongela biso eza tosepeli nango vraimen te surtout vraimen papa vraimen aza desi mpo donc ye aza motu moko amuta logique amesana na biloko akongo te akoki te donc bana kutu toyaki aolala bien te azolala mpe te azolala mpa na salon na kiti mpo mbeto eza moke badra mpe eza te ya ozipa bandeko boyoki bino moko ndenge ndeko na biso awuti kose plaindre ndeko na biso Kelly sikoyo toyoka sikoyo bavoice ya ndeko na biso Bidor ndenge azoloba Kelly Joyce ayaki kokima na appartement na nga baye basali soki 1 semaine 2 semaines boye bakendeki na durée ya soki ya 1 mois donc asali 2 semaines na appartement na ngai bakimi bakomi kosenga tozongisela bango mbongo bakimaki mpona Kelly akomaki kobima na bajeune garçon azobima na bajeune garçon kodeplace mobali na ye kaka moke akomi kobima na bajeune garçon ata bino moko kutu ntina travailleur na nga aoyebisa travailleur wana alobi na ye tosala na capote ata bino moko baolata capote wana mbamai wana donc Kelly nzoka akanga yango akotisa yango na saki akotisa yango na saki mokolo mosusu travailleur na nga akangi yango na basaki na ye donc basuperme nde basalaka na mibali akanga yango na basaki atiaka yango na saki moko boye kaka na kati ya appartement na nga na chambre oyo tamosunga so nakei kongo nalalaka mwasi ndoki zabulu ozomona motu be sirene asimba bakisi ya Londres yo ozala na osambwisa okeli zelo oluki place balukaka te na osambwisa oyo naza na bapreuve batravailleur na nga baza na bapreuve moko kutu ayiba yo basuperme okomi koluka eloko basuperme na yo place yo obomba yango mpo ozonga nango na Londres ndoki ya mwasi eza to osambwisa ozelo omona lobi na kosalela ye émission tumoli ngai donc nga nalobaka na nga te natumolaka motu te bato bayebi nga nga nalukaka na baproblème te kua aya avandi na esika bakiti wana bavandi na mobali na ye asali baaventure alakisi kikisi na ye mokili mobimba emoni babougi nde babougi kobima na bajeune garçon kobima na bato donc ndumba moko ya mabe mpona ayaki mission akendeki mission na Congo donc sikoyo amoni batimbeli ye place wana banda bakangaki basuperme na basaki na ye batimbeli ye place wana akimi
akimi on a période ka ya ba juillet anga nazaki na bato ebele sima na ye akangisi nga place akomi koloba bazongisela ye mbongo bazongisela ye mbongo wapi yosalaki réservation donc na makambo mabe wana ke kobebisela nga lopango kuna na nini na Congo après ye ale na bengi basango babwaki ba obeniti basango babwaki ba obeniti mpo na yekeli wana donc azazela ndobi na kotinda cameraman a filmé 3-4 garçons on a aidé à bimaki na bango akosambwa oh mama na ngai siko azana maladi siko ninga azana le bagarsa bazi maladi wana sida wana siko babilo wana o bomba wana ba super mwana bomba wana c'est que azana ko me bela pa me mango kuna nini na poto kuna n'importe quoi abomba vya bato yamona ngali na basi bilingali ngatea ngao mwese na États-Unis Canada jamais alingo mwese bilingali ngata kuna ba ita spirituel na weza ndenge nini ngana mta mulimo kuna ba spirituel na ndenge eza nango groupe eza groupe meselo oyo ka ba témoignage na bango abimi na bango d'abord ya pamba donc aza ndoki liboso abimi na bango ya pamba après komi kobima après komi kosenga kayima na bona na ba préservatif donc abimi na bango ya pamba parce que aziyebaki eloko azosala après aliyebaki ke fa zoba mai na bango donc mokili bino bato bozaka na Congo il faut kokeba donc il faut kokeba oza jeune garçon osala na yo mosala na yo kitoko moni mwana mwasi moko awuti poto boye soki alingi okolinga te parce que c'est très dangereux masolo nazoyebi biso histoire vraie zelo koyoka lobi epa komosenga bato zongisela mbongo ndoki oyo eza nango groupe eza groupe meselo oyoka batémoignage na bango abimi na bango d'abord ya pamba donc aza ndoki liboso abimi na bango ya pamba bandeko bavoice eza ebele kande boyoki eza na importance te totya nyonso mais néanmoins vous avez l'idée de quoi il s'agit. Ce que nous déplorons, comment une personne peut en arriver jusqu'à ce niveau. Et bavo swana kande bino mo boyoki ba azui azot atiango na kati ya groupe WhatsApp o bat bazalaka et puis bino boyo ba groupe WhatsApp ndenge zalaka mutu songola ko partager mutu pakala ko partager ainsi de suite réputation ya mwana bato moi c'est Alibala ana belle famille a na famille na ye et ça passe vraiment j'ai pas beaucoup à dire. Tout changer tout changer sinon t'es là vous savez quoi avant d'acheter Dieu tire vengeance de ces choses il y en a bateau mususu et bah c'est quand il sera tellement fort pour une position force nous sommes en position faiblesse à cause se permettre de tout aibi que ba ok n'est pas été et le bateau belé ba miko sarandingo na ba ok n'angé pas été tala il y en a bateau belé lelo oyo ba vie ebeba bango ye moko ayebi te mais eza ba acte mo wa posa ya ba maloba mo wa loba ya ba bilo mo wa sala ayebi te na bandenge moko boye kanda nzambe kitela ye ekausa ye banzela na ye vi na ye makambo na ye nanani na oyebi bato nyonso baba bato kosala mabe te bato nyonso baba bato kosakana bango to bato nyonso bafingaka bango Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu Ozinga mina majeno